Natoni Samini Sousounen Sengo Mokolo ya lelo mercredi 22 mai 2024 pona kopesa bino basango na bino ya lokota lingala ngonga ebeti oto bongiseli bino mbote pe boyi malamu. Élection à membre et à bureau définitif et Assemblée nationale et Salemaki Mokolo ya mercredi 22 mai 2024 na plénière na palo du peuple na Bokambemi ya président bureau provisoire et pas wapi mwana mboka Vital Kamerhe azali candidat unique na poste ya président P Christophe Mbosoko Diampwanga azali candidat unique na poste ya deuxième vice-président Assemblée nationale ba détail na édition na biso o ezali koya. Nangambo mosusu esenge bosimba ete Sadek euti ko condamné tentative ya coup d'état o euti ko salema mokolo ya dimanche 19 mai na palais de la nation ezalaki na nzela ya sommet extraordinaire ba chef d'état pe ba gouvernement yango esalemaki na nzela ya vision conférence ba détail na Yannick Moulengo. Si moyama mobulu oyo esalemaki na palais de la nation ya coup d'état mokolo ya dimanche 19 mai 2024 mokolo ya lundi 20 mai tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki liboso ya ordinateur na ye wapi a participaki na réunion extraordinaire ya Sadek na nzela ya visioconférence sommet ya ba chef d'état pe ba gouvernement ba lobelaki likambo ya sécheresse pe inondation oyo ezali causé na phénomène El Niño. Kasi kaka na ebandeli ya sommet oyo ezalaki présidé epai ya président angolais João Lourenço sommet à ba chef d'état et condamné tentative ya déstabilisation ya ba institution ya mboka Congo démocratique et pas ya groupe ya ba nationaux pe ba étrangers. João Lourenço a télémé changement nyonso anticonstitutionnel ya gouvernement. Sommet etalisaki pe solidarité na yango na peuple congolais pe et renouveler engagement oyo bazui et pas ya Sadek. Befort oyo école Congo démocratique et sali ya kotinda pona ko assurer souveraineté pe intégrité ya mboka pe lisusu ko sécuriser peuple congolais. Na bozuna ye maloba tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisaki gratitude na ye na ba pays ya Sadek pour na solidarité na bango na ekolo na ye suite ya tentative ya coup d'état. Si mabako baki na sujet na bango na oyo etali ba catastrophe oyo et botami na ba sécheresse pe ba inondation oyo ezali causé na phénomène El Niño. 61 millions ya bateau bazali touché na phénomène na objectif ya komatisa ba ressources nationales ya ba état membre oyo bazali touché wapi na kati ya bikolo wana ekolo Congo démocratique pe ezali. Sadek ebimisaki 5,5 milliards de dollars américains pour na mobiliser ba ressources et pas ya ba partenaires nationaux, régionaux pe internationaux pour na ko faire face na ba sécheresse pe ba inondation oyo ezali kotungisa population ya Afrika. Ngonga ibeti. Conférence épiscopale nationale du Congo 5 na mokuse basalaki déclaration pour na ko condamner coup d'état manqué à dimanche 19 mai 2024 pe batalisi ete batomboki oyo pe mokonzi na bango Christian Malanga azali na rapporté na église catholique boyoka porte-parole ya Senko Monseigneur Donatien Cholendenge abeti ngonga. Na lingi na bisa bandeko ba Kristo catholique na bandeko ba basoso bazali ba catholique ba catholique te kasi batiaka motema na église catholique tozali komona bazali kokoma makambo ndenge na réseaux sociaux likolo ya buzoba oyo uti koleka balingi babomela biso honorable candidat président ya assemblée Vital Kamerhe bake ko attaquer palais de la nation. Alors ezana makambo misatu liboso photo moko za kolekana Christian Malanda o balobi azali chef ya ba rebel wana azali na katikati ya Monseigneur Otembi président la Senko et puis na côté mususu ezalaki cardinal Lambongo tango azalaki na vice président ya Senko donc ezalaki na poto
liboso te bakanga photo wana lokola sima te bakanga photo wana ata mon côté ya ba épiscope wana mibale bazali na contact personnel na Christian Malanda ya mibale photo ya chargé d'affaires ya annonciature ya ambassade ya Saint-Siège na Congo oyo akendeki na cardinal epai mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi photo wana balal ko bimisango lokola photo ya moko ya bakangaki ya mundelo bakangaki lokola ba rebelle ezali batumi bale d'ailleurs mukolo wana tango bazali ko sala makamwana na Kinshasa dimanche na tongo monseigneur André oyo amemaki akendeki na monseigneur Ambongo pa président tozalaki na Kananga ndengi na ko zala na awa na Kinshasa na Kananga ya misato ezali na video ya ozeko leka bazako benga soki monseigneur Kumba wazako loba makambo vraiment oye moka yebi azali sango ya diocèse ya Lisala akendaka classe na poto leki bambula pona osala moral atikali na yekuna donc koma lokola mpata bunga dossier na écoute ezali konze bazako bavandeli yango bazali ko étudier yango suite kozana mikola sima donc azali mutu ko engager église catholique te ya Vatican ezali esika yope ko kendo koti na Vatican okiobeta tour yebi mutu ko no pesa mbote mais ça Vatican Saint-Siège comme institution donc o makambo lobi na kacho état ya Saint-Pierre et Paul ezana nzela te ordre wana siko tali na mulongo ya ba ordre pontifico ya Vatican ezana katite donc ça vraiment makambo buzoba o église catholique occulte yemogwa yebi et puis na titre monseigneur wana ezala episcope na ye ezala banganga nzambe ya Lisala ezala biso batu ya Senko ata muntu ayebite azwi titre wana wapi na osenga na ba Kristo ya catholique bayeba te babwaka kalibanga kaka na mbuma oyo eteli donc soki batu bazali ko sanga na réseaux sociaux po babwaka mabanga na église catholique ezali mbuma oyo eteli pe elengi. Mwanamboka Boni Kalonga, président fédéral ya Ligue de Jeunes ya UDPS Moamba, à Betungonga Kolandi Samana, coup d'état manqué, il y a dimanche 19 mai 2024, n'a palais de la nation, paix à Sengi, Bilengue ya Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Namokuse, Bafungola Miso, Atalaki Bongo na micro ya Christian Makutu. Ya liboso na banina no ko féliciter ba FRDC Mboka na biso. Ba oyo ba déjouer tentative wana ya ba dongolo miso oyo oleba doit pouvoir na manière pacifique ba ko quitter pour chef de l'état gagner na plus de 73% bango ba poni nzela ya mukuse na biso ba jeune ya Congo tolobite tokotika lisusu te ba dongolo miso baya kozwa mboka na biso na se ya minduki toko tellement tant que ba jeune poto kolakisa te to sepeli ata mokete na prise de pouvoir wana na ba arme parce que ezali ko zongisa mboka na sima yango ngana ko ikoloba kaka boye mokonzi ya mboka afungula susu miso makasi lokola akangi ba o wana to yebi ke singeza mulai afungula vraiment miso na epote ba o nyonso bazali contre notre république bazana besoin mboka ekufa bazwa occasion te ya kobebisa avenir ya mboka mobile ba défi za minene ba défi makasi ezali to yebisi na peuple mobimba congolais que basala bacha motema na bango pe makanisi na bango ipa ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi pambate yende mtazali espoir azo ya incarner espoir pour le développement ya mboka na biso na simanango pe na ye ya Félix Antoine Tshisekedi mokonzi ya mboka le président de la République le garant de la nation tozali na mwana mboka oyo azali liso mokonzi ya mboka na kati ya makambo to bengi le secrétaire général Augustin Kabuya l'honorable Augustin Kabuya oyo biso ça la confiance to yebi ke capacité managériale na ye et ko permettre à ce que objectif oyo mokonza mboka a cheli boso potembo kende liboso na kati assemblée et salema malam message nangai ezali pona jeunesse oyo nga naza ko kamba ya UDPS ya Moamba et puis na ba jeunesse no sto mokili ba jeune to kota na distraction te ba jeune avenir ya mboka na biso ezana maboko na biso tolanda ba manipulation te pamba te soki tolandi ba manipulation oyo ba politique bazali ko sala biso ndem to ko perdre avenir na biso nous tozala na sima
ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi pamba te alakisi bolingo na ye mpo na bajeune na promotion ya bajeune na promotion ya basi yango nasengi bajeune nyonso tu bazala miso ya kofungwama babatela mboka pamba te mboka oyo bakoko batika biso tosengeli mpe kopesa yango mpa bana na bakoko oyo bakoya na nsima na biso. Vice-premier ministre, ministre ya défense nationale paix ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo elongo na moninga na ye ya Égypte Mohamed Zaki ba clotiraki première réunion à commission militaire mixte Égypte Écolo Congo démocratique kuna na cœur capitale Écolo Égypte yango esalemaku le 21 mai 2024 et pa wapi mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azali na mobembo ba détail na pure respembeli. Akomaki Caire, capitale ya Écolo Égypte mokolo ya mardi 21 mai 2024. Pona mobembo moko ya mosala. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, peu bon combattant. Mwana mboka. Jean-Pierre Bemba Gombo a présidaki elongo na moninga na ye ministre de la Défense et Écolo Égypte Mohamed Zak. Clôture ya première réunion ya commission militaire mixte Égypte RDC. Simade ba ministre de la Défense oyo mibale ba président ki séance ya clôture ya réunion ya comité militaire égypto-congolaise oyo elobelaki mwa ba sujet ebele na oyo etali bongo soutien à coopération militaire conjointe pe soutien ya ba échange ya ba expérience na ba domaine militaire pour na bikolo oyo mibale. Na ngambo na ye vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale ya Congo démocratique Jean-Pierre Bemba Gombo asepelaki makasi penza na bali un peu ba relation oyo ezali kosangisa bikolo oyo mibale. Cérémonie ya clôture pe ya ouverture ya milulu oyo esalemaki na présence ya bakambi to pe ba autorité militaire ya bikolo oyo mibale. Yambo ete akende bongo na milulu yango mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo akendaki naino na place ya soldat inconnu kuna na Caire pe na mausolée ya président ya kala Écolo Égypte El Sadat wapi atiaki liboke ya fololo. Ngonga ebeti. Na basango ya front na partie est la République démocratique du Congo na province ya Nord Kivu esengeli bosimba ete ba FARDC ya République démocratique du Congo balasaki bataki ya makasi na tongo ya mardi 22 mai 2024 contre ba position ya ba M23P l'opération ezali en cours pe lisusu armée loyaliste bazali pour contrôler désormais la localité et belé katinango localité Mbweru, Mirambwe, Mema, Kaniro, Kavumu, Kaseke Bitonga, Simade Banda Nyaba Rebel 123, ba détail na édition na biso o ezali koya. Conseil d'État et Outibongo correspondrait favorablement à la requête ya INTA pe candidat na Bango Guy Bandou na Oetali élection ya gouverneur pe vice-gouverneur et tout cas Congo central mokolo ya lundi 20 mai 2024 na kwanilaka élection yango pona ba irrégularité oyo elongisaki candidat Grâce Bilolo. Kolandisa mananilation ya élection ya gouverneur pe vice-gouverneur na etuka ya Congo central et sengeli bosimba ete mwana mboka Jean-Claude Vwemba Oazala Kibongo président honoraire ya assemblée provinciale ya etuka ya Congo central abeti ngonga pona kosenga pe annulation ya élection ya ba sénateur na etuka ya Congo central o esalemaki le même jour azala Kibongo na micro ya Nick Moulengo. L'arrêt du Conseil d'État qui annule les élections du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Congo central. Mais ce qui est étonnant, ce sont les mêmes 5 députés qu'ils ont accusés, soi-disant de tricherie, et que ce sont les mêmes qui ont voté les sénateurs. On se pose maintenant la question. Pourquoi doit-on supprimer les élections du gouverneur et du vice-gouverneur et vous laisser le Sénat avec les mêmes députés que vous avez jugés, soit qu'ils étaient corrompus, ou soit qu'ils ont triché, dès lors que le Sénat d'aujourd'hui, avec les sénateurs du Congo central, sont sortis de mêmes élections. La justice doit être nette. Nous savons que notre justice, elle n'est même pas malade. Notre justice, elle est désarçonnée. Mais vous ne pouvez pas faire
juste mettre d'écouter les élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs et vous laissez les sénateurs. Qui ont voté ces sénateurs-là? Ce ne sont pas vos membres de famille, à ce que je sache. Ce sont les mêmes députés. Nous voulons que le Congo puisse aller de l'avant. Quand on parle de l'injustice, l'injustice ne doit pas venir de la justice. Donc il faudrait aussi qu'on puisse annuler les élections de sénateurs. Nangambo ya société esengeli bosimba ete bakulu na oyo bakangamaki na district ya Changu basambisamaki na auditorat ya Kinshasa matete wapi nsima nango bakendeki prison centrale ya Makala kasi kokamwa moko ya bakulu na oyo autaki prison centrale ya Makala azali bongo libanda pe azongeli misala na ya koviolaka ba mama boyo kangonga ndenge betami epa ya Lili Maleka Yannick Mulengo pe Teddy Agwana. La police nationale congolaise esalaki mosala kitoko ya kotrake bakuluna oyo bazali konyokola population na district ya Changu mingi penza na komini ya Kimbanteke na Ntsele. Bango nyonso oyo bayaki awa na auditorat ya Kinshasa matete esika wapi colonel Elite Tagoro azali kokamba. Bato mabe oyo bakuluna basambisamaki na justice militaire nsima nango bazwaki destination prison centrale ya Makala esika wapi bakei kopurge etumbu na bango. Kasi kokamwa moko kati na bango azalaki kuluna moko renommé spécialiste na viol babengaka ye général mineur na âge ya 13 ans ye pe akotaki prison kasi nsima ya mwa mikolo abimi libanda aye lisusu kozongela makambo na ye ya mabe ya koviole ba mama mikolo pe makambo susu oyo ezali kopesa pasi na population yango to mituni akomi libanda ndenge nini akimi tope bazusi nde balibere ye boye ezali penza malamu te mbula matari na nzela ya justice esengeli kozwa ba mesure moko ya makasi po moto mabe lokola kuluna esengeli na ye aza libanda te esika na ye ezali na kati ya prison tozobanda ye bango tu prison nsima nde tokosala makambo mosusu tolingi population etikala kimia awa tozosala mosala tokosala mosala tokosembola bango tina suka batala bayeba tosengi na la polise ememela biso bango tokotinda bango epa juge akondane bango libela nkonga ebeti. Papa Kamona Mokompi dit Antoine enseignant na Kivula na etuka Congo central azali kosenga na ministre EPSP pe bakambia dinakope bazongisa pe na ye oyo bablokaki uta 2016 pambate azali na Kinshasa pona ba soin pe ministère indimaki pe EPCE mutation ya koya ville province ya Kinshasa ba détail na Purus Pembele pe Rachel Mbula. Makambo ezali kosalema na niveau ya dinakope ex-sekope ezali normal te bato mosusu bambongo na bango bisika ekindaka eyebanaka te nzoka nde babandaki kozwa mbongo na bango normalement kala ndakisa ya tata oyo bozali komona boye affaibli na kombo ya Kamona Moko Mbidi Antoine ye azali enseignant uta kala na Kimvula abanda kotangisa uta ba ane 60 kasi sima na ye kozwa maladi azalaki obligé abima Kinshasa pona ba soin kokoma na ye na Kinshasa mbongo na ye e continuaki kobima normalement na niveau ya Mbanzangongo pamba te ayaki na attestation médicale signée epa ya 3 médecins mobimba oyo etalisaki ete azali kobela penza kasi uta avril 2016 mbongo ebimaka lisusu te atuna boye eza mpe koyebana te akomaki lettre na 2019 na EPST pour la kosenga mutation pour ete akoka kosala na Kinshasa ministère répondaki epe positivement kasi kino lelo oyo exécution ezali kaka kosalema te tina wana abetisi ngongo apamba te mbongo ya basoin ezali te kovivre mpe na Kinshasa azali kokoka lisusu te boyokai situation ezali un paiement depuis avril 2016 bapesa ngai sur ce salaire te puisque naza moto malade n'ayebite pourquoi affectation ezali nkande nyonso na koma na gouvernement na ministère pe réponse bapesa ezali batindaki ngai mpo na raison de santé
ngongo za kubima na za kuza salaire za kupesa donc kata yangu na 2016 te ngamu tan yaki soki avant 2016 na mikumina chao na komina kwa mikunzi kuna déclaration ya manque d'argent salaire ba bloquer donc on continue à penser que ba bonne réponse mais bisiga ba komina ki allez mais quand ba photocopie ça kuna alors c'est que c'est ya solo desate na zo senga ba mukunzi ba tianga na lokula enseignant assis comme ça au salaire ibima après na pension puisque âge de pension mais quand on a comment que zali âge de pension c'est pourquoi tu bien na ko bambulo na salaire vendre 60 na liste ya retraité tangu kabila wana ya papa kumaki na kumbuni izalaki donc si ko bantu wan to sakina bang peut-être bazana bango retraité ngai moyenne yeba exacté tokosenga na bakambi ya ministère ya EPST bakoka bongo kosala eloko moko pamba te soki tata oyo akufi boye ekozala malamu te ngonga ebeti ndeko mobali moko oyo abota 3 fois mapasa na 4e zemi aye kobota lisusu mapasa misatu yango asengi lisungi epa ya mbula matari mwasi nanga toboti na tobane kobota libota liboso na 2000 juste bana mapasa toboti mapasa nete 3 fois 4e fois baye basi mibale mobali moko alors toza na pitala ba chinois na njili na commune na njili na quartier 7 na moni ke na minute oyo bana bakome belé 9 bakome belé moyen nazwa charge na bango eza passe donc mbongo nazali na maboko eza kosila ba miliki wakusamba ordonnance na moni ke na koka soutenir na sengi lisungi eya gouvernement bazwa makambo mama Denis Fati Beton mama Mida na biki bandoye na bino bangwana boya oza charge pour na makama bana na baboko kama bien pour alana kina mwana ndako eza passe pour nanga na koboko la bango te bonga za chauffeur na chauffeur personnel na minute donc salaire na zwa gana ko zwa charge ba petro ya bana na baboko babota misika eza passe na sina senga aide ya esunganga pona bana bazana hôpital deuxième semaine presque yango na meka kotambola kena na bugumesa njili na tika ki lettre mais na monika ko bazo déclarer bazo kine na bango moi bazo makamwa chaque boye eza ma passe ndenge hôtel de ville ndenge moko na monika na linge boye na njili po a bientôt quand même de robima na hôpital so na hôpital eza passe mingi ponanga ka moi boye na hôpital quartier 7 na ba chinois na njili na commune njili oui na mizo na pédiatrie bo balonga na maternité eza na pédiatrie bon le basuka na eza boye président Fati Beton na bige moko na mabali ndoyi na yo yani bali baza basi mama Denis ndoyi na baza na kati wana moko mama Amida ile baza na kati ya ndoyi moko baza na kati wana boya botela bandoyi na bino bakanga mate bakonda te babela pete boko vana hôpital ko bumeleza passe kamwe comme baza na bonne santé bazonga na ndako adresse nanga eza vient de l'école numéro 51 quartier 9 Gilles. Numéro pareil nanga eza 090 333 65 88. Toko suki sana basango ya religion pona koloba ete grâce faite ministry o ekambamaka na prophète Charles Matondo l'homme des Piravito azali organisé 2 journées prophétiques pe miracle o ekobanda le 1er juin pe le 2 juin na bangonga 12h kino 13h na Showbez na commune ya Gombe ba détail na Rachel Moula. Shalom, shalom, bien-aimés, c'est votre humble serviteur, le bishop Charles Motondo. Je suis le prophète de Dieu. Je vous invite dans ces 10 journées prophétiques, des jours de puissance, que Dieu va faire de grandes choses. Après notre événement de stade municipal de Massina, là où il y a eu de grandes choses, nous voici encore une fois de plus maintenant au Showbez. Le 1er juin, nous serons au Showbez à partir l'heure et tous les détails sont là-bas. Le 2 juin, nous serons à Soutani
Riva. Attack you this morning. On t'a attaqué ce matin. They sent something this morning. I see something. J'ai sauvé. Like a bullet. J'ai vu quelque chose comme une balle. In your front. Sur le front, sur les It was in the form of a bullet. Somebody go to his car. Check the two tires. You see, it's either his best or you see a bullet. Go bring it. Il y aura la puissance de Dieu. Bien aimé, je vous invite de venir expérimenter. C'est Dieu. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Ceux qui me connaissent et connaissent. Je vous invite de venir voir. C'est Dieu. Si tu as des problèmes, s'il y a des malades, il y a des gens qui ont des problèmes, venez, je vous invite. Mon Dieu est capable. Je vous amène ce Jésus qui a la capacité de changer l'histoire. Le moment est venu, je parcouris le monde. Maintenant, Dieu a fait que je sois dans mon pays natal, là où je vais démontrer la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Venez nombreux et Dieu sera là pour toi. I trust you because I know what you can do. My dear, don't worry. Get up. Get up. Get up. Walk with me. Walk with me. Get up. Walk with me. Walk with me. Na basango oyo nde nazwi ndingisa ya kokabwa na bino soki bosepelaki na basango ya lelo mercredi 22 mai 2024 bopesa matondo mingi na Patrick Lusala zaki na biso sima kamera Teddy Agwana simbaki biso na montage ngana bino tokuta lisusu mikolo ezali koya bozala branché na manaka ya Kanaki télévision Télé Vérité.